Il était un certain temps le pasteur Bienvenu Messalan, un homme pas comme les autres, un homme politique de grandes envergures, un opérateur économique, un animal politique, un homme d'affaires remarqué dans les affaires, notamment dans l'entrepreneuriat, dans la culture, dont le pasteur Bienvenu Messalan produisa plusieurs artistes congolais comme Denis Ngondé pour sa toute première fois en Europe vers les années 1999, précisément à Londres, dans une grande salle. Comme le pasteur Bienvenu Messalan a un cœur en or, il s'arrêta pas là. Il produisa encore le pasteur Alain Mouloto dans son album Jésus les princes glorieux. Le pasteur Bienvenu Messalan, avec son atout politique, l'homme d'État assuma la présidence de l'interfédération du parti Résistance de la République RP en sigle. Cher parti a musé Laurent Désiré Kabila en Europe. Du côté sport, toujours dans le cadre de bien organiser les choses, le pasteur Bienvenu Messalan amenant les catcheurs anglais ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mûrement réfléchi, intellectuellement stable, l'homme décida de créer une association dénommée les Amis de Bienvenu Messalan, ABEM en sigle, dans le domaine de l'agriculture, santé, éducation, sécurité et sport. Notez bien, l'association Les Amis de Bienvenu Messalan, ABEM en sigle, procure déjà 100 hectares en République démocratique du Congo, dont les travaux de production sont déjà en cours. Bonjour, welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision que Dieu vous bénisse. Alors, Lelo, n'a pas merci Nanzambe, merci na bandeko nous sommes à Zolanda. Alors, on a vu que vous avez belé de partout, Bozolanda. Né na Zoloba wa tozana sitting ils na Arsenal, ils ont déjà battu bazakuna depuis 10 heures. Nazana live wa batinda ki mais moi na kota live na TV vraiment ils ont quitté. So basala kata moi ba kataki moi parti. Wani nangana dalo dango mena meki ko ba bi mena donc na live ndenge za en direct bo moi ba ko simbate donc moi ko l'exango zate parce que nous sommes à la télévision. Alors nangana lobamo makamo pona ndeko pero luwara nanga lobele makamo makasi vraiment lelo mais Nathalie kaka na lobi bandeko famille ba binotika tika donc ça ne sert à rien le quoi ils ont open bango te donc tika mais dans la semaine ma vidéo moi mkebo ya ye bon na ko expliquer moi makamo moko. Alors le ko la ndenge pe dozana matanga awa to kufela ki queen na biso kufaki. Alors on est au bas lelo donc les jours à kufaki donc mon anime balamo comme roi donc dans la sabino ba image bon mon anime ba programmer roi après testement na ekuna bon na zonga la bino after those videos. Thank you. God save the King. God save the King. These proceedings have never been seen before on camera. It is my sad duty to inform you that Her Most Gracious Majesty, Queen Elizabeth II, has passed away. With one voice and consent of tongue and heart, publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George is now King, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith. Signing the proclamation. I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me, and to which I now dedicate what remains to me of my life. I pray for the guidance and help of Almighty God. I shall strive to follow the inspiring example I have been set. God save the King. God save the King.
3 cheers. A huge shout of God Save the King. And so King Charles straight to the public to greet the people who have been waiting for so long, to exchange a few words with them as he arrives here at Buckingham Palace. King Charles III. Oh, a kiss for the new king. So many flowers, so many messages. They don't clearly have time to read them all at the moment, but overwhelmingly, from what our correspondents on the ground have told us, people who've read them, are very much messages of thanks to the Queen. Thanks for her reign, for her duty, for the continuity that she has brought this nation for so many decades. He doesn't seem to know quite which entrance to go in through. This is all very uncharted he'll, territory for him. He'll get used to that. Yes, wrong door. So, quite a rare moment for the King to walk through the main gates of Buckingham Palace. And there they go, the King and Queen, arriving at Buckingham Palace, a building, a place, a palace that he knows so well, but in a very different role. Welcome back, welcome to Bomoni image wana ndenge roi a prêté serment na ye mbala moko puis bomoni ndenge bato bayambie wana ba fleur bomoni wana biso pe tozali kuna lobby to bwa kayima ba fleur na biso pe wana. Alors mutu bo loba donc nazaki na place wana sur place donc live donc naza live nazaki na bango live. Nazoloba makambo yo omoni mbala moko respect ekoti eza kuti likambo kuti ya ko loba loba te. Eza na pasteur mo bo akufa na famille na ye. Miles Moore ba yebi peut-être ba yebi. Biso to yebi ayaka na Angleterre azote na église ya Shimolo alobaka eloko moko o tanga lobaka bona ebisi bandeko na bi makambo alobi o aumela te. A plein prédication ça na prédication na yo aloba déjà que non wana king azaki nanu azaki prince. Abi que non king ndenge za na ngwana akoma king te na mbuko akoma wana mbuko te. Alobi bakomi belé donc basakana na ba konzité na loba ngwa chaque fois basakana na ba konzité basakana balobaka mabe ya muto a dirigeant mboka te après quelques mois après asalaka crash ya avion yena famille na mwasi bakufa donc non batu ba innocent bakufa donc nazoloba ngana te ya bino mobino so bazoloba na bino ke no bofinga te boloba mabe pona muto a dirigeant mboka te o azokumisa flatterie za ngamba flatterie te. Eza ba post mo bazwa ngoka bizuila te do ba makamze belé alors na sabino na image moko awa bomona ndenge mboka na biso tambola na ndinga désordre na ndinga makambo ya bien te bona ozonga na bino after this video. Thank you. Hello, welcome back. Bomoni moi stu wana oyo ba koisi wana po wana azana mwa fondation na ya sala donc na l'action po ani donc za Sony eleki awa na télévision na biso BBC awa na TV ya Angleterre baloba ki yango ndinga pesa mwa discours na muke na ngola sango vraiment te mama wana sœur wana donc apesi batu mbongo na so na munga fula so ni ba pesa mbongo nde basenga kaka no aider biso po na pombo bon aza na association na ye azana ni na ye ba apesi fo basale lié loko ya faux o kutu do mutako akoleka te ozomona batushi basimisaka ba apesa pena discours inauguration ya pont Sony nga mutatindira nga kutu za bato kutu tongo sala bango ba misala na kisasa na construction abi oza mo modèle la construction ndeni ozomona Sony mboka na biso mboka basimisa batushi doza mboka zotambola bien te tambola na lukute tambola na tala mutabimisi mbongo na ye boseli loko kutu donc donc na ebine na ngoko loba yango te na ko expliquer après bola na sur vidéo oyo bona ozonge la bino sur after this video. Thank you. Vous êtes des inspecteurs de l'EPST. Oui. Vous avez une déclaration à faire. Ça veut dire que vous avez un message à passer. Oui. Avant que je ne vous pose des questions, les Congolais vous suivent. Passez votre message. Merci.
Déclaration des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire, technique du syndicat de défense des droits des inspecteurs de l'enseignement SIDEDRI en cycle. Nous, inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, avons suivi avec consternation et indignation le ministre Tony Mouaba à travers son point de presse tenu sur la chaîne nationale RTNC, confirmant la paie des primes de fonctions spéciales et spécifiques reconnues aux inspecteurs et agents d'appoint de l'inspection générale de l'EPST, conforme à la loi. Déclarons ce qui suit. Primo, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun inspecteur au niveau de la province éducationnelle n'est bénéficiaire de ces primes. Secondo, s'agissant de la rémunération, aucun inspecteur touche un salaire supérieur aux enseignants debout, malgré son grade de chef de division, qui est grade 13, et chef de bureau, grade 14. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun inspecteur au niveau de la province éducationnelle n'est bénéficiaire des primes. Le ministre est passé à la télévision. Il est passé chez nous ici, dans Vancouver. Il a dit que vous avez perçu l'argent des inspecteurs. Vous, là, tel que vous êtes là, vous avez perçu l'argent. Vous mentez. Vrai ou faux? C'est faux. Et archi faux. Vous n'avez pas perçu la prime? Non, jusque-là, personne n'a perçu une seule prime. Entre vous et le ministre qui a menti. C'est le ministre qui a menti parce que nous sommes là. Vous nous affrontez avec les ministres. Dans un plateau, nous allons déclarer. Vous venez confirmer ici que ce que le ministre a dit, c'est passé même aussi la RTNC chaîne nationale. Le ministre a menti. Oui, parce que nous n'avons jamais touché à une seule prime. Et nous avons même tourné sur la chaîne nationale. Avancez près du micro. Welcome back, welcome to Bomoneza Sonina Mawa. Oyo groupe ba inspecteur oyo ya enseignement supérieur primaire. Ba leki na une émission pour moni ne ba kama esala maka moni ndeko azo poser ba question anaza na parti ya opposant mo na tanga comme opposant wate. Aza na parti opposant mo siko ministre ya sport et ya enseignement supérieur primaire Tony Mouaba. Alekaki na télévision nationale, a PC information na TV nationale RTNC ke apesi ba prime na ba inspecteur ba sena ba zu ba sala lobby mais ce que groupe ya ba inspecteur o nani ndeko ya journaliste azu bango wana a poser ba question ba bi que non ministre ako aussi siko ba atuni bango entre ministre na bino banan ba kosa ba lobby susu bien ba bi ministre ako aussi ce qui tembe ministre aya tout ça la débat contradictoire donc siko tala gouvernement auto ezotambola na yebite donc bozo que ça président de la République soni. Donc, bozo na ebité pour ok muyibi bon si koton di melanani donc yomoni babilo ka bo état de droit ka ezande nécessaire babilo ka bo ndenge le ka bo bengi ndeko na journaliste ba ministre wana soki no banani ba inspecteur wana buta soki na zokosa soki ministre akosi albo sanctionner pour ozo yo que la république son babilo ko kasi yango ozo biso makambo ya mwasi oyo et lekile kena ba journaliste ko ezana kana news ya the Guardian journal the Guardian o ebima ba million ba pesa yango bakabola yango na bato fele yo na kata te bato bazo yango fele siko ba sonia makambo na bino biso to olata yango ozomona donc na sa bino sur ma vidéo mususu abona ozonga la bin after this video. Thank you. En France, il y a 517 députés. 577 députés, budget de l'Assemblée nationale 608 millions d'euros. C'est 640 millions de dollars pour l'année budgétaire 2021. En divisant par les 517 députés, ça vous fait 103 559 dollars par député par mois. Alors, de quoi est-ce qu'on parle là? Des 100 000 $. Vous pouvez élire des gens et ne pas leur donner les moyens de fonctionner. Ce sont les Français qui ont élu ces gens-là. Et la France, que Martin nous cite comme exemple, donne à chaque député pour fonctionner 103 159 dollars. Voilà le salaire, voilà la rémunération d'un parlementaire, d'un député. C'est 7 239 bruts pour arriver à 5 679
Net. Et la France, que Martin nous cite comme exemple, donne à chaque député pour fonctionner 103 159 $. Et Martin trouve scandaleux, admettons qu'on ait donné 21 000. C'est normal parce que nous ne gagnons pas beaucoup. Mais en quoi c'est scandaleux? Alors, ils ont leur salaire, leurs revenus, mais ils ont aussi des revenus additionnels, des revenus de côté, si vous voulez, pour payer des collaborateurs. Parce que le député, il n'est pas tout seul. 10 581 € par mois pour payer des collaborateurs, un à Paris, à l'Assemblée nationale, puis les dossiers, un dans la circonscription. Et la France, que Martin nous cite comme exemple, donne à chaque député pour fonctionner 103 159 $. Et Martin trouve scandaleux, admettons qu'on ait donné 21 000. C'est normal parce que nous ne gagnons pas beaucoup. Mais en quoi c'est scandaleux? Les frais de mandat, c'est des frais de représentation, c'est des frais de déplacement, d'affranchissement, de télécommunication. Alors ensuite, ils les gèrent comme ils le veulent. Welcome back to welcome to Bomoni ndenge bazozo batu na kata Congo. Heureusement la population pe mingi pe batala na bango pe bateva ngote me bato la pipa pe batala randeko wana na télévision. Siko yo député ya défendre des salaires na bango à 21 000 $. Wana pour dire que ba député na France bazaka 103 000 $. Vraiment. Alors siko yo journaliste pas ané ignorant azon di mané pe bloka bongo. L'ignorance amène la malédiction sur l'ignorant et sa postérité, c'est dit la Bible. Donc vous êtes en train d'amener la malédiction dans la vie du peuple congolais à cause binoboko sakabango, bango sikoba gobara makamna bino ba lokuta wana. Quel mensonge! Bomoni bango na parlement français ni bango loba. Eza soni. Yango moni na lobi ke bandeko, ezo senga na biso na kata diaspora, tout ça la partie politique ya biso moko. Donc biso ba congolais à diaspora tout ça la partie politique. Na ozonga la bino after this video. Thank you. There is one more. I think you miss it. God. You know the video the woman was talking? He was there. Anyway, okay, that's fine. Now, zonga la bino video yango jour musus. Donc, eza makambo ya Pero Liwara. Pero Liwara mantil susu yeso akosi. Donc moi la ndeko anga zaka na chance pour même na lelo ba bike no tika makam na ye. Ba bitika ka makam na ye pour na a mentir. Donc il y a lobby que bazo luka deni kadima na communauté européenne États-Unis. Alors moi je suis en américaine, bandeko ba yebi moi je suis en américaine, a lobby que no ba atang a lobby pena que te bazo luka na bango deni kadima te. Donc Pero Liwara sali donc ba sala ka ba na bango. Donc soka ninga take mutu po bango batakaka soka take yo ki soni alesima obimisi bambongo leso futie po yepe azo travailler na mutu mo ya gouvernement boye ya opposant ba pesa ba bambongo po ba critikaka ba ministre na bandeko mususo yo amonika critiquer alors que yemo azena témoignage te azena témoignage ya bien te yemo wana za pe muyibi asala mabe akimi na Congo kutu za na ngopona makambo ya président te makimi Congo à cause ya moi sina bengani étant déjà mutu déjà mobali munene mbinga moi ça bengano na ndako po okushena leki na ye ya mwasi po makambo ebele donc mutabongo déjà aza déjà donc mal vu donc esprit a jalousie ça na kati na ye donc OK na kati kaka na maloba kamuna ye na kati makamne po ba na lobate na vidéo ngo pe bomonité po il faut une vidéo ya play it please. Les États-Unis d'Amérique vont sortir une liste des sanctions de certaines personnalités de la République. La liste est attendue, selon mes informations, au mois d'octobre. La première catégorie, c'est par rapport au processus électoral. Mes informations indiquent qu'il y en aura 5. Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante. We did not discuss this with President Kadima. There is no knowledge or information about anything like that. So no, we did not discuss it. Nous n'avons pas d'informations au sujet de ces sanctions. Nous ne savons pas d'où cela vient et nous n'avons pas discuté de ce sujet. Welcome back sur le côté. Heureusement que bafan ba monique vidéo yango. Omoni chargé d'affaires ya États-Unis a contredit makambo yo mwana Pero alobi. Pero ngoye wana aventurier moko terrible. Tandra sa émission na ye alobi bien atangna combat de Nick. Obi ke yango chance kutakimi parce que wana akoda bolokoti.
Il n'y a pas de diffamation. Il est tenté de diffamer déjà à cause de la jalousie. N'a pas si na motema. Pour le leba musu ba comment jalouser batu. Ba moni moi jeune moi ministre. Batu ba comment ça net ni kunya ba jalouser pour ba longolé. Donc eza vraiment soni. Alors pour na kata coup. Au moins ndengeza a nazala ngape batu na bango te mona kota. Pour moni ba peo nga ko sese na minute. Ngala silisa batu na ba minika patika ba fois batu na tsola tanga bino ba komba o ba lo ba landa ba yeba. Na benga bango na lobala ba makamutanga ba ofinga ba président kalandenga biente. Donc drane na lobala bo à mon visite na ba kitele na Bruxelles à mon visite à sala pe de mission botala na lobala ba groupe pétrole na très dangereux na ba bloco yo mais pour mes até yango na zolo ba boye étant que leader donc tout ça la batu donc tout ça la partie politique ya biso mon na kati ya diaspora pour na ko éviter ba buzo ba oyo batu ya Congo ba osala biso tout ça na mutoneti Kabundu 10 ans passés Kabundu azalaki ndenge 10 ans passés tala Kabundu mais le Kabundu akomi ko loba aoya pe na Londres akuta na groupe ba batu mongo boye a financer ba mbongo azo somba batu mais eza soni na yo kisu dernier mois so il paraît Eliezer azo ko zo batu na diaspora ba kota na parti politique na Eliezer azana nini oyo hier zo abino donc Eliezer aza assister na mutu mo quelque part bon bango nyoso ba tchaka bango poids biso dozanga biso batu tozanga na Nzambe tozanga batu ba tchaka biso poids donc yango moni batu ko ba Eliezer azo zo sikoyo keno azo travailler na sima mutu wana kasali parti politique na akokosa bino ndikaza contre nzoka nazani pour ye donc mona musala na ye aye pe na poto a recruter bino non il faut éviter ces choses to boyango tout ça la partie politique oya biso mona kati ya diaspora oyo mwana no su ya poto ya diaspora aza membre ya parti politique wana tout ça la yango tout ça la ngoso peut-être ngoni ke ndenge za na ngwana zakali kama pasi ya kobimsa leader tout ça ata batu nenge nino mususo babimisa falu elamuka nenge bima batali ki baebo ça va to sala batu après 3 mois mususo à côté après 3 mois mususo à côté tout ça la batu que non dans 6 mois yo monsieur Kingando za président après 6 mois va changer tout ça la bongo mais to bimisa leader ya biso to zala na force ba moyen belé to sala ya kozambongo ezali na ebisaki bino to so lango en coulisses tout le monde qui est en tant que la partie politique tout le monde va on banga biso tout typoté ba parti politique ya aux autres kinité pour ba linga biso te ba famille na biso to risque ba famille to bima ba mal vie à cause na bango ba yina biso à cause na bango to bunda ba bitumbo ya butu na mo à cause na bango mi ba linga biso te to ke na ba projet kuna kisasa bazo boya ba projet na biso bazo mela biso na ba mbongo tala makambo ndenge mwana mwasi ba sala avancer liko nini ya ba projet ba bimise nini alinga ko ya kutakufa donc il faut to boya biloko to ça la partie politique na biso la suki awa tant comme muke but it's 53 it's not 54